nous allons s'adresser à Kulutu Félix Antoine Tshisekedi, ou azali mokambi ya mboka. Nous allons s'adresser à Kulutu Félix Tshisekedi, le président de la République, le commandant suprême, le moko ya ba héritier ya mabele oyo tobengi Congo oyo ngape nazali héritier. Kulutu Félix Tshisekedi na nzela musuna bokuta na yote à part na TikTok na média. Kulutu depuis ozali na bokambi ya mboka na bobateli mboka na biso ozokamba mboka na biso mabe makasi mingi. Bandeko bo partager lenga vidéo comme la Kulutu Tshisekedi na bande ezali dans vidéo na nga suka po ba koya ko bomangai. Pona makambo naza koloba awa lokola biso ba yindo tolingaka bosolo te bokoya ko bomanga. Mais je m'en fous. Bon mo inanga yeleki mabele ya bakoko na nga na talote. Kulutu Félix Tshisekedi depuis ozu bokambi ya mboka bokonzi ya mboka ozo kamba mboka mabe. Tozo memayo na motema po yali Kulutu dali moko ya bana mboka bakolo mboka. Mais nous avons l'impression que ozo te kamboka na biso sur tout le plan na maboko ya babaya. Mais na ko se base mingi sur l'aspect culturel, religieux ou spirituel. Mboka oyo Kulutu Tshisekedi n'est pas un pays de chrétiens ou un pays chrétien. C'est un pays de Bangala, c'est un pays de Baluba, Bakongo, Baswahili, Otobenga Bateke, Bambala, Bayombe, Bangelema, Babudu, Bikolo Nyoso, Barega. Et loko Nyoso Bokosala na mboka na biso. Sans qu'on valorise Bakoko, Tobo Koko na biso, il y a li trahison. C'est ce que vous êtes en train de faire. Depuis au kota na mboka oyo, utikala vous valoriser Koko na biso mon côté. Bokoko na biso mon côté. Ozwa mboka na biso dédié yango Nzambe ya Israël sans permission na biso. C'est une trahison contre nos ancêtres. C'est une trahison pour na mabele oyo. Sans notre permission. Na banza omona ki suite na yango bitumba ekoti na mboka. Pasi ebakisami na mboka. Malgré ba voyage na misala na onyo soto. Ole osuka wana omona teke bakoko bazo lingate. Bakolo mboko ba osepela te na lolengo okuma mboka na bango. Okeko s'incliner na miri ya lamentation. Okeko mikomisa muumbu ya mindele kufuka mela bango pa na bango. Yo zali héritier ya kita munene. Rébellion tomboki na est. Au lieu rébellion et pesa yo mayele. Hein? Oko négocier accord na ba américain pour na minerai na biso ezali kita mabele na biso. Congo Kulutu Tshisekedi ezalaka mboka moko te ezali bamboka ebele esangana po tozala bomoko. Lolengo zo memela mboka sans permission ya bana mboka bakoko bako frapper yo. Soki to beleli bakoko na biso Kulutu Tshisekedi okozwa ba malédiction okozwa mabe kolandisa mana mabota ya mabota na ewoya na sima. Mboka oyo ya linkita ya bomoko. Est-ce que avabo signer accord na ba américain o bozoli ngabo signer soki bo signer ki na yebite. Botunaki ba héritier ya chaque école ya mboka nyonso. Tout ce qui se fait pour les Congolais sur le Congo sans nos ancêtres, sans nous, c'est une trahison. Kulutu, comment avant accord Donald Trump a un pasteur américain boya ko sambe la pona makambo ya accord na biso ya minéré na biso. Est-ce que Yesu na monela ka mabele oyo pasi? Kulutu Tshisekedi oyebi au prix de quel sacrifice bakoko na biso ba découvrir minéré oyo bino bozo te kalelo? Au lieu de valoriser bakoko na biso. Bozana mise mon côté pour valoriser ba ancêtre. Bozana cité mon côté pour valoriser ba kolo mabele oyo. Bozana ville mon côté, mboka mon côté pour valoriser ba ancêtre. Na cérémonie la vie na yo mon côté dépôt dans mon conducteur pour valoriser les ancêtres. Tu valorises Abraham, tu valorises Jacob, tu valorises Monsieur Yaya Kulutu Tshisekedi. Vous allez considérer le coup la traître yaboko konabiso. Et lorsque nous allons nous lever
et kozala mabe. Po to continuer ko mona te bozo finga bokoko na biso esika bakoko batikela biso nkita. Bakolo minere nini bo consulta ki bango avant bo kene ko valoriser Jésus. Est-ce que déjà bon mona ba américain pour na signer accord moko soit na ba ukrainien, soit na ba chi, na ba russe, na ba chinois ou des anglais, ba kene ko la prière avant. Ezali insulte mboko ba botola biso yango na prière. Et pas yaba belge. Là bolingi bo pesa yango ba américain, la première des choses c'est la prière au lieu de honorer nos ancêtres.